azali te Yesu ata na libota nanga. Et ce qui nous a moni, ata se muta monité, Dieu va t'honorer. Et ça te mutaza na bolingo azoleka ngana na bolingo kutu songola na bolingo te déjà wana bolingo te parce que ce mutaza amayela tali discours na yo à comprendre que yo ndo za bolingo te parce que au funda muninga okangi moi elamba okangi moi koli eke bandundu ababengi lore na bisa komona nge na mi pamola beno donc c'est ça stratégie on va langa mtaba. Allô, bonjour. Je suis Mamie Eliane du service traiteur de Conseil de la Providence, la présentatrice de l'émission Préparons-nous pour le mariage. Ndenge boyebika na lingo saka makambo bien ato na kati ya Congo Kinshasa. Na kati ya Congo Kinshasa émission on a aussi na kati ya Congo Kinshasa na biso Kinshasa la belle, Mamie Eliane tout. Dans cette émission ya Préparons-nous pour le mariage. Ndena biso bino expérience nanga moko ekokate na on bengisa toujours batou pour nous partager na bango ba pesa ba conseil. Lelo nazo yambela bino Mama Laure Mbongo. Nebso bino toujours que expérience nanga moko ekokate. Oui, naza marié bien sûr. Mais naza expérience lokwa batnu surtout te ya bomoni ke na yambela bino ba mama Amazon ba pesa ba expérience na bango. Na yambela bino mama Micheline apesa bino ba technique ndeni ya kozana ba semeki. Lelo na yambela bino Mama Laure Mbongo. Mama Laure Mbongo aswa na bino. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que toi, une femme, si on t'épouse aujourd'hui, quand tu vas dans l'autre famille, donc tu dois rendre ton homme heureux. Si l'homme n'est pas heureux dans la vie, ça veut dire que c'est la faute de qui? De la femme. Parce que c'est une obligation. C'est la femme qui est obligée de rendre son homme heureux. Parce que c'est une recommandation de la Bible. C'est la Bible qui nous dit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ça, Azaki déjà bien. Tant que na vie naie, azo s'en sortir naie, azane malamu, azo mo musala naie, et zo permettre qu'il y a quoi revivre. Mais une fois à se décider à bala soko azu moi si, tant moi c'est ko taka na kati ya vie naie boy. Moi kama makambo nini et basculer. Bonheur azaki nango e bandi ko sa nini e bandi ko chuter. Alors lelo Mama Laure Mbongo aoswana bino apesa bino ba technique ndenge nini peut-être koza la paix na âge moko koza muke to comme koza paix belé ozu mobali okuti mobali moko déjà asa bien yo so yokota na vie ya mobali wana il faut olinga osa moins un plus dit le pasteur Marcelo il faut donner un peu plus bon moni moya tala mo ende zongala nazo kipeta ezo betanga ka pona nini pona souci nanga kaka bana na biso kaka boza la bien beaucoup comprendre quelque chose yango moi moyi malgré zo betanga nazo kipeta botala moyi na ko ko chami sur le coloté mais nazo linga ka pona ni pona bino bana na biso. La Bible nous dit on donne ce qu'on a na pesa rabino oyo ngana zalaka nango vike zaka muke ko karate yango na benga batu musu ba pesa bino pe ba expérience na bango devoir ya moi sinenge balobi tu dois rendre ton homme heureux. Alors, ngai na ko sabino te comment rendre un homme heureux. Mama Laure Mbongo nde a ko expliquer bino comment faire pour rendre un homme heureux. Balobi que ceux qui bombal non aza heureux te, la faute à qui? C'est la faute de la femme. Nde tout le monde appelle divorce. Ceux qui bo divorcer bokabwani mingi mi ba pesa faute nani ba fait la faute pas mobali et pas à moi si pardon. Faute ezaka pas à moi si parce que moi si nde asala kalibala ezala. Moi si nde asala kalibala esa nini efanda. Donc na koloba su mingi te na suki si wana sino te bokota déjà mingi na kati ya émission to kende siko awa bokende komona ye Mama Laure Mbongo aza awa tozo solo na ye na obakiselo komonde baba ko juger mutu na musika eza mabe. Mama Laure Mbongo na ndima ki te ko se déplacer bino bobika Mama Laure Mbongo na ndima te ko se déplacer à place ngana za place ngana za eza na hotel. Mama Laure Mbongo eti na hotel place ngana za poto sa l'émission ka pona bino bosani bo sepela na singna le Wisimboui réalisateur na biso ala ndanga na kati nazo micro na ngala pesa ngo epa ya Mama Laure pona to banda masolo na biso.
ndenge kaka naotuyebisa bino ke mopaya oyo nayambeli bino lelo nazalaki na posa oyo yamba ye depuis nayaka naluka nayamba ye mais lelo vraiment nzambe asali grâce ke tokuta ye nayambi ye so na présente bino ye bosepela mingi nayebi ke bolingaki ye mingi bosepela makasi nazopesa mbote nayebisa réalisateur na biso abaki caméra pa na ye bomona ye kaka après to continuer masolo. Bonjour maman. Bonjour maman Eliane. Bonjour bandeko nyonso bazolanda biso kola pambola bino esika biso bozwami. Maman alors avant to bande émission na biso oyebi ke émission na biso eza émission moi concernée famille. Préparons-nous pour le mariage. Émission au moment où Maman Eliane tout à part mon service traité de correction de la Providence dans sa émission parce que c'est émission comme mabala to solo la raka makambo etali famille eza ko aider bano ba okina mabala eza ko aider même bato musu ba déjà na kati mabala. Mais avant to bande émission na lo balika moko hein na bato to ba otalanga balobaka ko juger mutu na musika eza mabe. C'est qui pour la nuit? Maman là. C'est qui n'a pas comme n'a pas dit. Na yo ki don te na c'est qui n'a ngaka. C'est qui c'est déjà. Balobaka ko juger mutu na musika eza mabe. En tout cas pour avouer pour na tika na lisumu na kati na ngate pour na bimisaka ba bini faut avouer ta moitié pardonner na tika na lisumu te. Naza komona mama là na musika parmi bato ba traitera d'orgueilleuse je fais partie aussi. Na mama là azaka na lolendo azaka na lolendo. Chaque fois qu'on a un voyage na la vie na benga ye apo na bi bon ce qui a boy na ye apo esala nga passe mais tout ya vana ya Kinshasa na solo na ma fille Naomi alinga ko mingi apisinga maman essaye un peu tellement linga ko mingi na bisi Naomi si je sais si elle dit non maman essaie même si elle dit non c'est pas grave mais au moins toi tu as essayé en tout cas na sengio pardon. Il y a Najijaki déjà, c'est vrai, hein? Sincèrement, hein? Nous allons vraiment sincèrement, qu'il y a Najijaki déjà d'orgueilleuse. Maman, alors, on a pour ça une émission. Maman, on est fière, on n'est pas fière, mais on a surpris, on a habité, on n'est pas confondre à battre. Koko ma Kinshasa, na Bengio, Oyambinga, les pires, on s'est déplacé, place Nganaza. Pardon. Maman Eliane. Kola zalokumu. Kola zalokumu. Naza ngana baloba mibale to misato baksate. Na lobika que Dieu soit loué. O pardonner nga. Nzamba yoki yo. Boso ki nzamba sala ngo po anini ngate mutu. Na mon témoin vraiment la vie vraiment ça vient vraiment du en tout cas que le Seigneur honore votre sincérité parce que ba te belé ba ko sala ngote eloko sali. Donc il y a quoi avouer na bato ebele baotala biso sikoyo bato ebele bazwaka courage wana te apomoni kaka ase camoufle kaka tout ça mais abo nayebi koloba mais mokili nde elobi une faute avouée ta moitié pardonné mais pas nzambe eza moitié te pas nzambe eza mobimba. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Kimi Ezali. Santé à famille. Et tout va bien. Papa va très bien. Bana va très bien, grâce à Dieu. Et bon, Moussala. Moussala Pezo Kende. D'accord. Mais vu qu'il y a une émission, il y a une solo à Bandaki Moussala. Mais vu qu'il y a une émission, il y a une émission à Yambio. Ce qu'on peut s'attendre, moi, je suis à Mingité. Attends-moi, je suis à Kandenge, au Bandana Nengo Komilelo, maman Laura. Je crois que Bandeko Bassi va yoki biso, balebele maman, il y a un outil koloba, mais n'empêche que tout loba. Et si quand nous sommes bandits, to bandi quelque part, c'est-à-dire que tous abana oyo to potami na kati ya ba famille ndenge bana nyonso babota maka mais Nzambe asayebaki déjà biso avant personnellement ngai Dieu m'avait déjà connu, m'avait déjà prédestiné pour la routine na cause la mosali na ye. Alors Nzambe permettait que déjà à l'âge de 16 ans na pesa vie na ngai pas Jésus qui est le la mokozo qui est trop jeune donc na kati penza ya puberté ndenge balobaka na pesi vie na ngala Yesu et na bandi ko kendaka ko sambelaka petit à petit avec Jésus na koti équipe à intercession non il y a évangélisation plutôt na église esika na qui converti na Medak les na matete na Kinshasa.
na koti na équipe ya évangélisation gagneur d'âme toujours que noté aka tout ça na 16 ans na 16 ans déjà nazaki déjà na 16 ans nazaki déjà na maté ba déjà nga hotel ba bon eza kaka oyambi yesu na église aux affermissement oza na zel wana ya ebandeli tous encadrement en même temps et puis bayebisi biso balobi il faut to adhérer ba équipe ya kosala mosala elanzambe mosala et nake okota na équipe ya évangélisation encadré par bandeko na biso bazali koencadre biso baencadreur na biso. Dieu a fait grâce que dans 16 ans on a déjà dévouement tout ça 17 ans 18 ans tout ça bozo kola et vraiment on a collé na kati église nzamba ko sala ngolu déjà moko mususu na komi ko yemba na église mutu abenganga na chorale les co-héritiers ezaka frère Jean-Claude et Sambo bandeko bele bayebi na les moissonneurs na ba frère Joyce Ntola bazala na poto ba frère Prince Mongali tout ça bango bazaki na moissonneur ensemble mais frère et Jean-Claude na frère Joyce to na église mon na kutai bango na Medak voilà et bango nde ba benda nga vraiment na chorale les co-héritiers na komi ko yemba pe na chorale mais déjà na 11 ans na paroisse c'est ce que nazala ko sambela avant nazalaka déjà na chorale na kota chorale wana ya ba CB ya quartier bandeko ya église catholique bayebi ba CB ba communauté ecclésiastique de base oui salamara na ba quartier nazala na chorale mais ezaka nango te que nasali choix OK na chorale non ezaka baninga ba okendaka chorale ngasko na otikala na landi bango mais nzoka ezaki déjà na volonté ya Nzambe c'était ezaki donc premiers encadrements esengela kina zwa sans que ngamona yeba parce que nazaki ne nazaka mongongo monene nazaka kokana nga oyemba te tout ça mais nakena nga na chorale na landi baninga alors parmi ba dirigeants ezaki na dirigeant moko azolingaka nazala pe na chorale ngo Abu Matondo bandeko babilenga mwinda bayebi tobenga ba Abu tout ça Abu Matondo abilanga yakaka il faut yaka chorale batinga na alto pour voir l'équipe nene après déjà on a comme ko poussa na okeni na 16 ans na yo sko ko conscience penza ya mamanza mais c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur et après wana na côté évangélisation mamba koyemba moi nazo occupé même école na dako mona de temps en temps na ba promo scolaire tout ça koyemba ne et ko sala que tango na ba bébé ko benga na chorale les co-héritiers na frère Jean-Claude to yesu ko sala moi équipe mo adoration mukie na kati ya église toujours imbanga ka o toujours interpréter banzembo limbisa na kato malobanga ka c'est papa Christian moto a découvert qu'il y a ziote kasi nazo kende na histoire na église on ezaki na kati église c'était pas encore la carrière voilà alors tango maintenant to ekokutana na papa Christian nazaki kotanga nazaki na université na première année économie tant to ekokutana na ye tokutana ki benzele ezaki molai lokwa nazokata yango mpenza ndambo aye ko comprendre ka na nga problème na nga aye koyeba famille aye koyeba makambo ebele c'est là que maintenant ye moto akoma kopesa nga goût ya kosala maintenant carrière ya musique voilà nga maintenant omona kaka na oyemba na église bobe na oyemba na nga kaka na oyemba mais na omona te ke eloko nazalaki nango ekokai mpe kokende mpenza mosika quand na bokuta na biso wana tellement aza passionné à musique aza kaka musique par-ci musique par-là aza na ba équipe ba église bazosala ba répétition à tout moment c'est là maintenant que abandi koyebisanga non kozana eloko moko oyo ekoki kokende mpe mosika tout ça moi je vais travailler likolo ya eloko wana nga nazodute ouais tosi tolingani déjà wana tosi tolingani déjà kasi oyoki te na bima melia nazokatakata parce que eza histoire ya molai eoza mpasi nabeta yango mpenza na mozindo na quelques minutes voilà wana deya tosi tolingani déjà tokomi déjà baproposant nde tobalobaka te na 16 ans te na papa Christian tokutanaki na 16 ans te na papa Christian tokutani nakomi déjà
22 ans. Ah, ok. Oui, na comme déjà 22 ans parce que tu me l'as quitté, tu es au bal na comme déjà 24 ans, on a bal na 24 ans. Voilà, donc tu es déjà na 22 ans, na kolaki. Na kolaki déjà. Té, na kolaki déjà. On a des histoires ya kala, des places na bongo ma donc des histoires à moulai. Na okata kata voilà. C'est comme ça que tu es ko banda maintenant makambo na biso ya libala ainsi de suite et abandi kopesanga baconseil mpo nazalaki vraiment na pasi mingi compte tenu ya ndenge nakata classe mama azali na possibilité lisusu te tout ça ya kotangisanga alors abandi kopesanga baconseil alobi nono okozala na souci te parce que nzambe abozala na motu te surtout que osalela ye depuis jeunesse na yo nzambe abozala na motu te et nzambe wana aza capable ya kosala ke eloko mosusu ebima na kati na yo nazwaki mpe kondima wana et pour preuve eloko ya liboso nzambe asalaki ezalaki ke sœur moko ayokaki nga kaka na oyemba na église na flaming sœur Jetou Kabika aza na Afrique du Sud sikoyo abenganga na akende oyemba na album na ye sans pour autant nazala ta nayebana ta na eloko moko boye quelconque abinanga alors eza signe et nzambe ayi kosala que tant naki koyemba na album à sœur Jetou feu papa Charles Mombaya que son âme repose en paix ayoki nzembo wana voilà ayoki nzembo wana ya sœur Jetou Kabika bon papa Charles lokola azaki na miso ya omona ba talent azaki déjà na album na ye na studio abi sœur Jetou okopengela na sœur opeta ya oyemba pe na album na ngai. C'est comme ça que nous avons un album à Papa Charles. Donc, sorti de nulle part. Nana sengi na yo yawe fungolila ngai mwana na yo maninisa na lola pona pambolama ebele baseki ngai pona poni kobila yo yawe sala na bomoi na ngai po bangu na basamu olope palata ezali se ya yo Yesu ngana taleli se yo papa lo baseli lo bamo Yesu Naïba banzo mibale nanze omsudaki nambe nangai nalikolo kombo na yo ekumama nzambe langa ezali na kati ya album wana tuye Dieu donc na yemba na motema na nga maman Eliane parce que c'est tout ce que je peux donner à Dieu naza vraiment na mona atelo ni na kopesa nzambe en guise à reconnaissance na bolamu nyonso oyo atalisi biso na yemba vraiment na motema na nga et je me sens mieux quand je chante nazala ta mosusu nazanga moko bien na ndako bien place nyonso nazala na nzembo na kati na ngai même te tozoya boye nzela tozoyemba kaka banzembo naza koyemba naza na posa ya mai nabundi mingi na maloba ya bato ya mokili papa ata moko te ebongoli losambo ya motema na ngai Moïse abetaki libanga mayebi makili bota ezwaki kimia liloba na yo ndenguya ya kofungola nzela ata na ebale oracle kouta lola mai ya miso ya moto ekoko mapio liloba se moko ya yo mapinga ya satana ekopanza ngana kolongai namoni te Yesu oyo alobaka lokola yo azali te Yesu ata mokili mobimba mosusu aza te na vie namoni te Yesu oyo alobaka nyonso etosaka azali te Yesu ata na libota na nga Donc, ma fille Naomi, tu places ça.
napesi Naomi mbote mingi nayoki lisolo na yo pa maman. Je t'aime aussi, que Dieu vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous fasse beaucoup de bien au nom de Jésus. Elle est née aussi le 1er juillet. Ok, elle est née le 1er juillet. Donc tozaka na kati ya juillet. Parce qu'elle sait que maman, ma chanson ce sera Lokito. Lokito eza nzembo bato balingi mingi. Biso mo pe tolinga yango mingi parce que ezo englober nyonso. Eza makambo mutu azela ntango azwi yango soki osutukaka te na makambo nzambe asalaka c'est que omesana na nzambe nzoka nzambe bamesana na ye te so asali quelque chose il faut osutuka so osutuki nde okoadore ye soki osutuki nde okoluwe ye voilà e naoyemba parti moke ya Lokito parce que eza nzembo molai nabomba ndenge nini yango akangola ngai ye apekisa ngai yo nakoma na tine mpona yo Yesu yamba loyembo na ngai yamba losambo na ngai o Mungu wangu pokea shukrani na sifa Mungu wangu pokea shukrani toka kwangu leo haleluya Mungu wa huruma Mungu wa miujiza Mungu wa salame Mungu wa majeshi Mungu wa ushindi Mungu wa uwezo pokea shukrani na shangwe haleluya pokea shukrani Baba I bless you Lord mopesi ya mabala c'est le poète Naomi Sepeli mais elle n'a pas papa tellement sensible donc c'est comme ça que ma camion se bandaki nzamba yo sala signe mususu papa Charles ayoki nga na album à Sœur Jetou abengisinga bandeko bayo lukanga tina ki senso esika nazalaki yango nalinga toujours koyebisa bato que oya yo eza ya yo soki eloko moko esalameli voisin to voisine kolela te kosala mpe zuwa te pambola nzambe parce que l'onction qui a localisé la vie ya David oyo azalaki na kati ya zamba kobokola banyama lokola ezalaki ya ye bafrère na ye bazalaki avant onction eboyaki bango mais ekendaki koluka kaka mokolo nango. Alors c'est comme ça que les gens sont venus me chercher na kisenso esika nazalaki kuna na avenue Kinzambi numéro 16. Donc baleki banzela baravin mabulu pour bakoma esika nga nazalaki parce que il y a un grand de la musique qui veut que moi donc mutu moko inconnu na yemba na kati album na ye. Donc c'était Dieu nde asala makambo wana baye ko trouver biso na solina maman après papa ki liboso papa Christian tindi bango pana biso baye bakutani na ngalobi nango na kei j'ai chanté ezaki lokola blague nazonga nanga pe na kenda donc seule fois na kenda kana nani donc première fois na kenda kana sifi wana ezaka na Sœur Jetou même yambala mibale komaki na yemba na grand baoba ya musique chrétienne na yembi nazongi pe pana biso innocente que j'étais na yebi na ngate loni kosala lobby mais ezaki signe moko nzambe alingaki juste na croire na makambo oyo mobali nanga azalaki koyebisa nga à cette époque là abinanga lor oza munene nzamba otombolo na mboko ozali pamboli mpona bato ebele tala prière tokotaki na bapasteur bienvenue voilà ce que le Seigneur avait dit mais moni incrédulité ya bomoto ntango mosusu so bapromese eleki na vie omonaka makambo yango oyo nzambe azoloba ekomi ebele esalama te parfois omoni moto akomi kodévelopper doute. C'est ce qui s'était passé nayebi se kanga bi nzambe azwa lokumu jo mosusu kutu il s'est permis même ya oyebisa mama ya biso mama bisabi bolia kaka bolia de bozolia wana tona olia na yebi wandu bandeko ya bakongo bayebi wandu ya lokwa ba petit pois biloko na biso ya bakongo te wangila te donc mama bisabi bolia ka de bozolia ali mwana lia
Alors, maman, moi, non, à cause de la moi, si vous n'êtes dans mboka, ouais, et comme maman, il y a un bon appétit. Donc, on dirait que c'est donc, c'était ça. Après, Nzambe Alice Signoana à travers l'album ya Papacha. Tango et comme il y a tant de clips, Nzambe a conduit qui a le bibo que Luka fi wana ya osala ba clip banze mona yembaki. Ba eko lukanga na yepe na sali ba clip, tant ba clip on est bimi bato belé ce qu'on va comme et plusieurs personnes m'ont béni à travers banze mwana. Ah, cette fille ira loin. Ah, de quoi aucune musique. Moi, ça aucune musique. C'est comme ça que tout a commencé. Et Mouban Nanga, comme Azara, il y a Azara vraiment optimiste. Et puis Azara opportuniste. Qu'on sauter sur l'opportunité quand le Seigneur vous dit, tout ça lango, abi l'heure c'est le temps de Dieu. Azara bon mambongo pour na makambo mariage na biso. Abi non, nous devons faire quelque chose. On a déjà prédote l'année 2000. Abi nous devons faire quelque chose. C'est comme ça que dans 2001, maintenant tu as créé groupe La Mano Didio. Tant tu as créé groupe La Mano Didio, les acquis déjà coexistaient dans l'éternité, dans la vision. Mais pour nous former en gros, voilà, on a eu le temps de parler, de prier parce que La Mano Didio est beau, termine à la prière. Et c'est comme ça que Nyon se banda qui, bon, mon cœur, il doit payer le studio. Il est allé dans le studio PSI audiovisuel, période où on a basé na 14e rue na Limité. C'est là qu'il est allé payer tout bandi ba séance ya ba enregistrement tout kenda tombe sous ma colo, kozonga ma colo. C'est comme ça que nous avons commencé à se dire alors il faut tout kende. Non, moi je suis convaincu que et l'eau comment que bima. Ah, c'est comme ça que tu commences à connaître tout ça. En tout cas, je bénis Dieu pour la mobile nanga, il m'a beaucoup poussé dans kata musala. Oui. Oui. Oui, et ça ndengwana parce que même biso, nga personnellement surtout parrainé ba filleul na biso. So na osolo na moi si na tunaka, tu te maries pourquoi? Et mes réponses on a lingaka ezaka, je me marie pour aller rendre un homme heureux parce qu'il y a des définitions, il y a il y a des définitions à l'ibala en ce qui concerne et surtout moi si parce que le lobby c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur na lo ba ming na ba fiole na biso que soki bobala na mobali et que mobali wana vie na ezo changer té wana responsabilité yo moi si parce que il faut y bandenga obuka mabolongo et bisa nzambe ke nga na eko rendre mon mobali heureux alors sa vie doit changer pour ngana CP là voilà. Maman alors, avant que tu aies posé la question, il y a un côté où on préparer nous pour le mariage. Alors si koyo nani o le belabana basi on a tout tika o basi ba côté qui déjà basi ba balé tout cha bango de côté. Nani nan oso ana ba jeune o baza ko préparer baza ba fiancé le quoi pe ba Naomi baza ba fiancé ba Deborah qui angata pe baza fiancé nalingi sko oso na ba jeune fille wana o baza fiancé tina libala. Personnellement exemple on ngo bandeki parce que bana mingi lelo bazomona kaka pour eux le bonheur c'est de l'argent mobali azaka na mbongo azombango mbango alors nalingi ozo attend osana ba jeune fille wana ndengo lingo olobi siko ke pona yo linga baba ke c'est pour aller rendre un homme heureux alors na signo osana na ba jeune fille ya solo maman Eliane neto eza motuya bana na biso basi ba comprendre makambo nzamba salinga ngolu nazana bana basi misatu si bien que bazana na âge à mariage mais na fin de ça bango botozo sola surtout émeraude azoko la makasi aza munene aza mulai na 25 ans aza déjà na secondaire na sola kana même moi nanga mobali grand garçon nanga Chris na fin de sakaye nazoloba na ye nazobisa bango oui non été tozande na mais Guilherme nande azwa kombo na ngai ya mboka aza lemba mbongo voilà na solaka na bana basi même bana nanga pona loba que
même pour le domaine ya musala, je les ai toujours dit que pour payer les quoi slogan pour avoir de l'argent, il faut travailler. Oui. L'argent sale, ils a propreté dans la vie. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Ok, maman, moi je vais travailler, donne-moi un boulot. Je travaille, tu me payes. Ok, on va chercher un boulot, je te donne un boulot et puis je te paye à la fin. C'est comme ça pour kaka kotinda mwana aïba déjà que na vie pour na zoa il faut na sala musala ya propre na sala musala ya bien na marchander vie na ngate nzoto na ngate na sala ba activité salte na yibate na escroquer te mais pour na zoa mbongo il faut na sala musala na maboko ndenge nzambe asala. Et pareil pour na bana ya basi au bazana kati ya nzela to processus ya okendo kota na libala. La première des choses, il faut tenir à mutu que on se marie pas pour l'argent parce que mbongo eza eloko basala kango surtout si on ensemble na mobali et puis ça a moins valeur mon boy et puis ça a vraiment valeur mais je crois que eloko munene ya mutu ya liboso oyo ya loko la critère na biso bana na nzambe. Un mari qui connaît Dieu, le langage spirituel, est le premier critère. Ce qui a à venir, soit na makambo etali kelasi, to makambo etali bilaka yanzam, to courage ya koluka, ne fût-ce que ayeba kole sayo lipa na tongo, pe kole sayo ata fulo son midi na pourquoi. Je pense que ensemble vous pouvez travailler pour que les bosso ma BP zate ceux qui déjà motoissé à forger qui déjà vie avant et que beaucoup tani mais ceux qui beaucoup tani et que yo kena ba idée te ya malamu to mona batu abalaki mutu mbongo mais après ba commis par terre ba commis à zéro parce que elle n'a pas été formée au préalable oko kuta mbongo mais fo mbongo wana yo ok loko la premier ministre oyo ba ko exploiter yango oyo ba ko gérer yango oyo ba ko aider mobile ko multiplier yango po ezalelo na ba couple o biso to nga personnellement na yebi mobile te ba commis par terre ba ko so ata ko futela tanda côté mais bazaki na mituka bazaki na ba position ya bien mobile a comme ce ko koloba lo biso na zabo eza pona mwasi na ngai donc il faut à la préparer voilà trouve le bonheur il faut autant au kende libala oloba que je me marie pour aller rendre un homme heureux on ne se marie pas parce que pas na bino pas ses alliés. On ne se marie pas parce que au komi mukolo il faut bala non il faut yeba pourquoi nazo bala parce que et pesamela batunyo to tende ko bala ata âge ce que poussani mais ezana ba bébé à mikolo c'est-à-dire que azana âge ya ebele mais aza bébé en réalité oyo mutani ngona soka keli bala malgré âge nae aoyeba ko gérer ko vanisa libala te mais apena bato aza mwana mukie mais ayebi ko gérer ndako nae ayebi ko gérer libala nae pe ayebi ko nouer deux bouts du mois parce que azala qui très bien préparé et puis ayebi que mbongo otozo gagner il faut na salela ngo lolenge oyo to lolenge mususu ndenge na okende libala te po na mona ki songola balaki alataki bijou na okende libala te parce que na mona ki songola balaki atambola ki na voiture non mais soki na otambo na voiture ezana temps nanga mais nazo yeba que na okende libala parce que un homme oyo mutu mobalo azo kozwanga il faut azala heureux na vie na ye il faut mi lobela que non. En tout cas, tant on a balakana noté, n'andenge na tant on a bali, c'est vraiment makami balé à différent. C'est-à-dire que ceux qui tozu mbon on a biso na yebi que mbon on a biso ndenge tozo zwango, tozo gérer ango boy, tolongo li dim na biso, tolongo li boy, to yebi ba priorité à ta ceux qui voisine alati super wax ngai na kozela jour il ngape ekoya mais biso priorité na biso eza nini alors c'est comme ça que le bonheur est yaka ko s'installer na kati ya couple to mona ba couple bazola la netoko mais bazane sengo bazana kimia moko oyo okoki ko imaginer te et couple ndengwana o bazo travailler na idée que tout se rendre heureux ba okende toujours musika et makamna bango et opambwama. Merci maman. Nakanisi bana nyo surtout ba Holanda yo na yebi po
ba jeune fille mingi moninga na balisi ba nebele vi ki naza traiteur décoratrice na rosenga na réalisateur na biso a faire balancer biso publicité service traiteur de console à Providence musala o na sala cancer onga moto to saka ngona Naomi et puis na papa mais ba décoration nyonso yo mona na service traiteur bato bakanisa kezaka mama ile na sala kango nzoka na sala ngote ndingo bifo ko lakisa bana musala ndingo bike mona biso ko pesa musala na futa donc décoratrice à maison et service traiteur de console à Providence ezarande Naomi réalisateur na biso Alexa biso au mona pe musala on Alexis Naomi comme ça to continuer ma solo na biso. Oui, nakanisi biso boto la publicité service traiteur de correction à Providence. Na pesi ba merci Belen na réalisateur nanga Lewis Simboui les choix de l'Éternel. Na pas la réserve de l'Éternel azaka mais yaza les choix de l'Éternel. Na pesi merci mingi pour na ba réalisation na ya osa musala mo kitoko. Ndenge na sera bien toujours pour tous vos événements, mariage, baptême, anniversaire. N'hésitez pas de me contacter ou de contacter mon numéro de téléphone est 06 15 31 69 90 ou sinon vous contactez la décoratrice Naomi Nitou au 06 95 75 33 58. La décoration sur Bomoni wana kaka maman Hélène c'est vrai ba fleur raison elanga mais la décoratrice de la maison c'est Naomi qui me ça ba décoration surtout wana au tout botara na musana à la Providence. Maman Laure Mbongo to solo à tout à l'heure au tout makambo musala au moni musala et la Providence. En tout cas eza bénédiction musoyi nzamba pesi musala ndenge nazomona gérer Lewis wana azomanie nini na ye caméra na ye balumière na ye eza bénédiction koyekola musala mpe koyeba musala mpe kopartage yango na bana non eza extraordinaire. Félicitations mpe na papa Nitou, félicitations na Naomi. Vraiment nzambe akoba kofulukisa nzambe akoba kopesa bino mayele ya koleka au nom de Jésus. Amen. Maman, je reçois Naomi l'a reçu. Papa Nitou pareil, lui aussi l'a reçu. Maman, alors, tu continues à m'assurer que tu vas pour la jeune fille, on va construire ça tout à l'heure. Na kolinga ko websa ba jeune fille parce que moni bana na biso mingi balinga pe musala te par exemple tant musu mona pe au moins pe musala ya ndako parce que bonheur en autre bezaka pona musala ko lukambongo te faut ba ko lamba ba ko bongisa ndako yo balaki jeune
obaki na 24 ans okenda ndako ya libala na yo est-ce que ntongo olamukaka ozalaki kolamuka na ntongo mpesa na époque wana apres na siko ntongo ozalaki ke ntongo etani olamuki obanda kosala nini ntongo etani obanda kosala nini ntango tokenda ya libala du coup tozala na bamoyen oyo peut-être tokoki koacquérir na baannée après te donc selon calcul ya libala na biso to calcul ya couple na biso toyebi ke na temps oyo tokozwa nano moto ya mosala te parce que so totali faut tofuta ndako faut tofuta courant faut tofuta mai tobudgétiser kozwa moto ya mosala na temps wana c'est pas évident donc oza obligé ozala maman c'est-à-dire olamuki na ntongo bien aimé kozala maman bayekolaka yango et puis faut linga parce que nga personnellement nazwi formation et moi mingi ya tant mosusu kofanda epa bato oza obligé osala oza obligé otravailler oza obligé osala ovanda na ndako wana lokola ndako na yo c'est-à-dire il faut otanda mbeto il faut osala te na ntongo osokola bana peut-être nazalaki na pa batantine na nga faut sokola bana okende otika bango na classe osokola basani ositikali kokomba ndako osali makambo nyonso oke wenze ntango mosusu otiki madesu na moto oke kozwa bana na classe na 12 heures c'est-à-dire il faut travailler ntango mosusu mpe soki tante na nga aza te faut na aide mobali na ye na noue cravate donc nyonso wana eza te que bazosala yo mabe mais baza koede yo mpo lobi yo mpe kozala maman il faut yekola alors il faut aimer la préparation surtout lokola émission oyo eza émission moko ya bano baza kosopa maman Elia nazomona ke musala ekomelo makasi parce que ekoma na temps moko ba jeune bazo se préparer pour na mariage bando benga yo pour na ba conseil pour na koyekola voilà c'est-à-dire koyekola ndenge nini ya ko vivre na kati ya ndako alors dans un premier temps neti biso neti bino na poto vraiment ezakate na mona ba maman poto boza makasi boza makasi mingi po voilà oza na temps ya biso na Congo na Afrique oza na possibilité ya ko engager ba bonne soki moi possibilité eye mais na poto il faut osala il faut sala parce que so salité ndako na yo e olumba solo voilà soko salité ndako na yo e ozana kimia te po papa aza na besoin amona peke na kati ya ndako na ye aza na mwasi voilà donc c'est important c'est très important et loko nyonso na mokili bazwaka yango connaissance na mokolo moko te mais soko lingi oko apprendre même pona likambo kolamba pona osala ba recette koloba te que na yebite non même soko yebite tu as la possibilité d'apprendre na bali ekolo nini balingaka kolia nini parce que parmi ba conseil topesaka na kati ya préparation pour le mariage tu dois arriver à découvrir le côté fort de ton partenaire et le côté faible de ton partenaire oyeba ba tempérament ya partenaire na yo parce que soko lingo vanda na mutu comme il faut yeba ba tempérament na ye il faut yeba côté fort na côté faible na ye pour ko exploiter maintenant ba côté faible na ye alors tant ozo se préparer pour na libala oyeba na bali ekolonini bango balingaka nini balingaka kolia nini bavivaka ndenge nini tout ça et ko permettre yo okoka bongo ko kende au-delà to au-dessus ya babolembu ya partenaire na yo yango ko sala que j'ai toujours dit que mariage est un domaine il y a humilité so moni muta sali 2 ans na mariage pesa ye vraiment longonia betela ye maboko mariage est un domaine il y a sincérité mariage est un domaine il y a patience parce que il y a terrain où esika tokenda koye ko la patience comme il faut mariage est un domaine il y a ko sepelisa muninga c'est ça donc il faut ko sepelisa muninga c'est-à-dire oyeba eloko ni muninga lingaka po o exploiter olia na ba domaine nyonso par exemple voilà na ezala kolia na ye ezala na hygiène na ye ezala na intimité na nyonso parce que le mariage c'est pas seulement eloko moko le mariage ezama comme nyonso ezala même na gestion il y a
y a caractère ya muninga. Voilà, donc il faut gérer. Et même la gestion à belle famille, ça fait partie du mariage. Alors, on n'apprend pas dans Mukolomoko, mais du jour au jour, nous apprenons. Et puis, il faut linga domaine. Parce que ce que linga, c'est ce qui fait que les lots, nous apprenons comment on a que ba problème eza ebele pe ba problème wana mingi ezo mema batu na divorce moni une année batu basi basali séparation de corps, ça n'a pas de sens. 2 ans après batu basa sona posa ya kovanda na kati ya libala te. Or libala eza jardin à délices, eza jardin à bonheur, eza sika o nzambe atie batu mibale po na bazala na équilibre. Et puis tant ko bakisela bino ninga bakiseli na libota na bino Naomi omoni ke esengo eza lisusu ya makasi. Donc libala eza nzamba salati yango lokola jardin pour battu bazana na bonheur. Libala eza lieu ya équilibre, c'est-à-dire beau se comprendre yeba que il faut des devoir nanga eza songolo pakala et puis ba droit nanga eza pato sa kapara kaka na ba droité mais to yeba kapé wa pesika ba devoir na biso ezali de façon que mutu na mutu akoka ko jouer rôle naé comme il faut. Non, poser question parce que bala qui est très jeune. Comportement mon mutu soit outé pas na bango azana na ba caractère ou pas na bango tant ozu pe mobali ake par exemple ba famille mobali kuna pe bana caractère mususu ningo utoloba siko affrontement on est ba moi soit que libala na belle famille au vivant déjà ezanga até ezaka toujours parce que okena libota mususu oyo au vivant na bango te autant d'années, c'est-à-dire que bambula ozoki o bandeli libala nde bambula oyo o bandi neti obotami na famille mususu ya sika. Il faut yekola famille wana pona ozala moins de problème, c'est-à-dire yekola caractère ya mutu moko na moko, surtout oza pour yekola caractère na bango général parce que oyeba que famille ya mobali nanga to famille ya mwasi nanga caractère na bango général ezaka boy, mais siko moko na moko pe caractère na ezaka boy, c'est-à-dire que so na zana ye fona zala boy fona zongisa boy. Et puis elo mususu na insistaka toto insistaka mingi soko koti na kati ya belle famille vous allez penza zo munoko na yo yeba koti yango cadenas pour vivre bien la belle famille yekola kozwaka munoko na yo oti yango cadenas. C'est-à-dire que madame Koutou Balobake, allo bakate, asa fier, soka fandi afa, madame Balobane on a pona makambo koloba, posa na kimia. C'est-à-dire que y en a ba belle sœur, basi ou peut-être à côté na mariage, à sa pandi famille mobimba, à kendara kuna lobby, à zongi boya lobby. So déjà basi ba remarquer na katine lokoana, parce que yeba que ndenge bokili lobaka, libala neto kendaka lokola okeli bongo, c'est-à-dire okokutana na mutu ya ndenge na ndenge ezana bato ba olinga yo et bien bato mais ezaka toujours na comportement moko commun oyo belle famille nyonso et affichaka vis-à-vis ya belle sœur na bango tout ça. Alors il faut yeba que nde na zaboé il faut langage nanga ezalaka ya osangisa ata so ba yo yebiso kutu po muto ya osengo moi mike ebima kota ya tonton na bango aolinga zala fan na yo wana mais to ba okuta na bango ba yebinde ba solo laka sikota yo betelo li solo kutu tel po yo sikota ngo yoka elenge ba betelo li solo bi zwa akomi mutu na ya lipo bandiko loba o éviter que aussi au pandi. Alors sagesse ezaka vraiment makasi pona koyeba ko gérer ba parmi ba leçon oyo tozwaka to pesaka na poto biso na kati ya couple na biso tozaka na plateforme moko to sala to benga yango balemba sons, c'est-à-dire bana ya balemba na kati ya plateforme wana to sangana na ba fiel na biso chaque donc une fois par mois, mais entre bango pe to sala effort que ba fiel nyonso ba yebani na bo bazana poto na bo bazana ba braza na bo bazana Kinshasa ba yebani, ce qui fait que ba o ba za libanda ba koya te tom supo na ba mais so bazana ba vacances ba participer na ba réunion, voilà. Et na ba réunion na biso to na ba kaneva mo kama te ezaka ya année o ezaka
to solo de tout et de rien et na kati mama te ya wana même gestion ya belle famille ezali voilà na kati mama te parce que c'est très important so côté na famille en tout cas eloko liboso mi lobela que je dois chercher la paix donc so ko tapé entre mobile na yo na ba frère na ye ba cause na ba discussion mobile na yo peut-être na ba sœur na ba cause na discussion mais yo ko kota discussion na te yo oza mutu na kati kati c'est-à-dire bango baza ya yo mobali pe aza ya yo c'est-à-dire bino ba problème na bino ngai etalinga te ngai naza wana po na solo na mutu nyonso ata so bino bo be na conflit ngai etalinga te donc ngai naza na besoin que ata so ki yo na ndeko noza na conflit mais na ozwa bana na lokoti bango na ke on part chez tonton on part chez tantine ba moni tantine na bango na tanga ba fête na yebi que awa eza likambo ya équilibre kuna pa mama nanga ekokende mais kuna pe côté na yepe faut kende to mama zati me ba yaya bazali c'est-à-dire na bandundu moko aza kuna okangi mwa elamba okangi mwa koli eke bandundu babengi lore na bisa komona nge na bi pambola beno donc c'est ça stratégie on va langa mto bandundu stratégique donc c'est ça ata soki ba problème ezanga te dis-toi que ndenge na famille nanga ba problème kozala ndenge pe na belle famille ba problème kozala mais il y a de famille mususu ba belle famille mususu au moins peut-être moi c'est na mobali ya koza problème na ndeko ne alors ndeko kana ne soka kana ndeko na été à côté si la semaine tina moi si ya ndeko na ou bien na mobali ya ndeko ne asangisi kanda wana bato bazaka bongo ko episa bango ndenge eza intéressant parce que même bi le lobby ango l'âme qui pêche c'est celle qui mourra c'est-à-dire soza kanda na ndeko na yo soki sa on a ndeko no parce que ndeko na yo eza ndeko na yo bo suka ka ko bongisa mais voilà c'est ebena na mekata na te voilà mais belle sœur na yo zoye loko aleki na yo zoye ndeko po na yo et puis ngape na omilobela que soki eloko moko ndengwani salami je crois que yo zala normal zala normal de façon que ata soki aola kesaki ezala ngo kanda ya keza mupaya à un moment donné eleka nango esilaka nango oleka kaka ekosilaka pe kaka parce que na kati ya mokili toza toujours appelé ya vivre na société olinga te ozala kaka na besoin ya bato parce que na mokili moto avivaka ye moko aza te ata soki oza multinani ndeko na yo aozaka ndeko na yo donc un jour omona okoya boye ntango mosusu moto mosusu akoleka mais ye oyo yo makila eosala makasi amoi kaza ndoki amoi kazake ye moto alinga lia yo mais so ezaki aka na motema ya mutu en tout cas makile ko sala kaka aoya aolokota yo pe akomema yo aotiko na pasité donc eza makambo ekomaka biso en tant que bana na nzambe surtout auto yebi nzambe avantage eza que toyebi kobuka mabolongo pona kobelela nzambe na ba situation oyo eza compliqué eza difficile tobelela kaka nzambe te tant mosusu po to na besoin mbongo to nini te mais tobelela ka pe nzambe tant mosusu mona que yani loko mo ezo marcher te na belle famille nanga mais loko mo ezo marcher te na kati na ba relation na biso to buki mabolongo to beleli nzambo bina nzambe je veux la paix parce que yoza Jéhovah Shalom viens installer la paix na bomo ina biso pe na belle famille tout ça ezaka toujours malamu maman alors na sepeli makasi donc au solo le pendant ndenge moi c'est libala solo la donc moi c'est libala obabi penza exemplaire surtout moi ça vraiment kati ya bonzambe au solo li vraiment kitoko na kanisi bato ba wata bisema poli na ko sepela makasi ba en tout cas leki nango saki bien vraiment ndenge oyambaki maman alors na sepeli mingi maman alors ndenge na tuna moko ce qui oko répondre ngai mais na bi ko répondre ngai pour na yebi ka oko répondre na yo maman alors touti kozala eza na discrimination moko esalamaka na kati na biso na kati na biso bato ndenge tovivaka na société ndenge olobi eza na discrimination moko esalamaka omoni oyo bato tobengami bato bachrétien bato basambelaka na baoyo tobengaka bapayen ke oyo basambelaka te oyo babengami bapayen bango balinga kokende kota bachrétien mais oyo babengami bachrétien balinga kokende kota bapayen te okoloba nini mpona place te discrimination eza te en réalité discrimination ezalaka te eza kaka nde likambo ya koyeba balimite ya mutu na mutu parce que on peut pas
déborder ou bien aller au-delà ya oyo nzambe aopesa biso comme principe ya vie. Voilà. Mais en tout cas, il faut même pas que tout le discrimination. Voilà, parce que ezana mutu na mutu akana temps na ye o nzamba pesaka ye. Sauf que bato ebele bazaka na moi jugement rapide hein. Il y a kotala comme ça chrétien bazana discrimination non. So tali bien Christ bazana discrimination te. Mais tout chrétien qui se respecte aibaka que limite nanga eza awa na déborder te. Alors débordement wana nde salaka peut-être que muto azana besoin na nu ya mokili alinga a défendre ango apesa ngo couleur moko boye. Mais en réalité eza yango te. Voilà, donc discrimination vraiment comme telle ezalaka te. Sauf que soko lingi ont entraîné mon Christo ya solo na kati ya désordre, un vrai chrétien te dira non. Nga il faut na me limiter à. Et puis moto yo na na yebi nzambe te tango zo ko approcher pour na côté ya Yesu, il faut à trouver exemple, à trouver modèle na kati na yo. De façon que ce qui a bongoli motema akoka penza ko bongola motema comme il faut. Et ce qui a bongoli motema azwa yo comme modèle. Moi j'ai déjà vu des gens maman Eliane oyoke mo pagano aoloba mo kongana bando sambela na okangamana songolote. Vous comprenez? Oui. Parce que il se dit c'est vrai là tu combo chrétien mais en tout cas nyonso biso to salaka yé pas sala ango. Eza exemple à Kitoroté, eza exemple à Mabé. Donc discrimination en réalité exacte, mais en tout cas vie à beau Christ, na vie à Kimo Pagano, eza ba bon moi mi balé et keseni. Mais ce qu'oza ozana ndekona waza mo Pagano, okozala na ye poza ndekona yo, okote aye Yesu poza ndekono. Mais exacte parce que y a lata ki roba kitoko sepela nango aibisio na abi tokende toke nozwa ndenge nga na zoela ki yo po ke kozwa. So okete eza discrimination te, mais aussi principe biblique. Voilà, aussi bon nzambe. C'est-à-dire que tu es mon frère, mais logozo sala, moi je ne le fais pas. Ce qu'on invite nga na le petit exemple na boîte de nuit. Ata yo moko maman Eliane na okendete quand même parce que je me dis vie chrétienne nanga est tellement précieuse que ba place mususu et senga raté surtout biso na bikolo na biso ba lobaka. Ils ont la place en tout cas ce qu'on benginga na okendete et puis faut na yeba et loko nini oh il faut na ça la place wana pour en voulant peut-être qu'au kotisa babiloko n'importe quoi pour na ça la plaisir na batu et belé ba pengui et belé ba tiki nzela nzambe et belé ba tiki bonzambe et to moni pe lokwa to lo ba émission libala to moni pe belé pe ba tiki na mabala. Voilà, parce que il voulait peut-être faire au-delà ya oyo nzamba azo permettre na mutu asala. Mais parler de discrimination non discrimination ils la raté mais sauf que mutu na mutu fa yeba que awa liberté na ngai suki so na déborder comme libertinage. Wana na yo qui répondre maman Laura ma casse na ba réponse mais si comme maman Laura ce que tu le par exemple na ba sujet tellement tanga ce ba sujet tellement tanga total côté ba chrétien au monde ba païen ba yaka mais ce comme côté ba païen ba kufio mo ba chrétien bazo qui n'était par exemple ka yo mon comme maman Laura ndengo za boye to tu faire papa et ba même papa et très bien ce qu'on to tu faire là namoni na matanga na été même na ndako ne na lali mo 3 jours namoni mama lorte ça veut dire quoi discrimination te wana lobi bon yele quoi za mutakuna na kendete to zala ki wana yo ndo zaki yo ndo monaki te to na koma kina voilà et ndé na ucho loba maman Eliane to zara na discrimination te mais sauf que tout ça la rapé makambu te po to sepelisa bato voilà parce que na mboka na biso netika ozo loba wana eza on dirait moi maladie mon boy. Or ce to lobby to kota na kati ya rythme on a to guérir maladie wana te. Batu ba songi c'est-à-dire alinya yeba vi na kati ya ndako de loko ni eleki. Na 5 heures abimaki akenda yuapi. Na 10 heures erazonga ka sala nini. Donc to koka ko guérir maladie wana te. Nous ne devons pas faire les choses parce que batebele ba okota lola tepo. On veut tout le temps faire des choses pour que mon abino. Voilà. Donc, il faut to biki ça.
Netinga personnellement dans le bas, na ko salaka ngote au que je fais ceci pour Batouba Mona. Parce que les gens commencent à vivre dans l'hypocrisie au nom de la visibilité. Au nom de la visibilité. J'ai fait le message à condoléances parce que Papa Wemba c'est une star dans Mboka na biso. Tolongolana no musique chrétienne, musique nil, c'est une star ya Mboka na biso. J'étais à la maison, je suis allé voir maman Amazon. Nathan ou peut-être yo au monde et puis je suis pas obligé à diffuser en go voilà pour naza besoin Batouba Mona non. Ezanga na foi nanga na ke na tali maman. J'étais à la maison et même dans ma tanga j'étais là. Na pourquoi nous étions là, il y a parlé du peuple, Tofandi, Tokenaki juste avant messe. Donc avant messe et Banda, parce que toi qui n'as pas activité, voilà, toi qui n'as pas activité, et ça même n'a pas image. Donc, tout ça la discrimination, parce que chrétien, caractéristique na ya liboso et à bolingo. Nous avons bolingo, babete la ngongo ngate. Bolingo, basala rango te po batuba mona. Non, bolingo basala rango maman Eliane po nzambe. Amona. Et ce qui nous a moni, attention muta monité, Dieu va t'honorer. Et ça te mutaza bolingo zoleka. Ngana na bolingo, kutu songolo na bolingo te. Déjà wana bolingo te parce que ce mutaza amaye la tali discours na yo. À comprendre que yo ndo za bolingo te parce que au funda mninga. Vous comprenez? Mutaza na bolingo funda te. Muto azana bolingo alekata bana oloba nga kutunde na zabo na sana nga boye te mais yende asalango non ofunda muninga donc obimisa ndeko wana obebisela ndeko wana musala. Donc c'est comme ça. Alors nous devons apprendre le christianisme na kati ya mboka na biso d'une autre façon. Bah tu vas comprendre que nyonso tozo sala on le fait d'abord pour Dieu. Donc c'est un peu ça. Il faut vraiment tout laver et le qu'on a na katia mituna biso ce qui fait que tozo tiaka peut-être basal anza mingi na ba opposition en réalité nzoka opposition moko ezate et puis biso moko na kati na biso ba congolais en général tous aura toujours la tendance il y a so sali loko moko boy aux a besoin ou accuser voisin pour so déjà au moni artiste moko ya ba Christo na ba plateforme tozara nango yeba que aiko représenter tout le monde. Alors tu peux pas dire kutu na kabela ki gérer ndeko nanga gérer mainga moko olinga uzana nani. Vous comprenez? Parce que yo déjà au représenter valablement bandeko na ceux qui journaliste moko ba maman loko la maman Eliane asali nanga émission et loko ba maman nyonso basali yango. Donc c'est là na lipamboli wana lokola ambassadeur lokola ambassadrice. Donc c'est déjà bomoni mo Christ moko et sika moko bo comprendre que les ba chrétiens nyonso bazana kati ya likambo wana. Donc c'est un peu ça. Merci maman. Alors on a monté comme chité makambo vraiment qui a besoin qu'on soit là non na solo na solo na yango siko na habité activité siko ya musala ya nzambe oyo sala mikolo activité za nini à part dernier album ou ta ko sala oracle musu seza lisu sezo ya ou bientôt kanon oracle nan. Ah non maman il y a tous on a besoin de sala album psychoté parce que déjà oracle isa na ba témoignage ebele penza oyo tozolinga tate tokatango na katikati et tozalon pe na intention te ya kubanda ata studio non donc nanu tout ça là ta 2 ans te tozo ça a 2 ans en novembre donc musala ya album oyo ezo continuer tolingi nzambe akoba kopesa ba témoignage ndenge azopesa ngo na libota na ye na ndenge ezo salamela par la grâce de Dieu. Donc, tous en activité et entré na anniversaire, 15e anniversaire, il y a la mano Didio, on a mois de juin. Je crois que année au Nenge Bandaki, tous qui na concert le 8 mars, na Apocalypse 22. Après, tous qui na concert, il y a Pâques, na Village Plaza, Kunande Sika Auto, tout ça. Nous qui font battre belé, les sous-sous. On a commis Nzambe le 3 avril et bongo siko tozo préparé
15e anniversaire ya la mano Didio. Le concert est ça la 2 temps. Et le 18 juin et le 25 juin. Le 25 juin, tous à la Bongo, na Libanda, il y a place des artistes, na place Victoire. Place Victoire, voilà. C'est là que tous à la Ponatina, na ko Salange Lanzambe et aux ala Milulu et Belé. Tout réserver espace pour la bana, il y aura bah jeu donc les alocos là moi espace moko toute la journée nous serons là bana bako sakana un peu ndenge zalaki mukola le 3 avril concert Pascal parce que tout qui même ba toboggan ba piscine ainsi de suite pour na bana ba ko sakana et na pourquoi tozana concert au Torobeta pour la gloire de Dieu. Copé ça merci 15 ans durant il nous a gardés, il nous a protégés à soutenir Bisso vraiment et Satana Boyaki Misalawe Koba il a utilisé des hommes, il a utilisé des méchants. En tout cas, Dieu nous a prêté main forte. Kino lelo maman Eliane, on continue notre bien Ebenezer et bah épreuve et t'ont enduré. Oyo ndemso alobi so boli beaucoup ndanga botinanga na sa musique na do yebisa chéri na bi ndeko moko abi so boli beaucoup ndanga bolo banaka continuer musique donc c'est à dire que ba te belé sera à moni atali à lembi mais Dieu nous donne la force de continuer et nzamba lolenge oyo tout le monde a atteint une toko sala ce que Sanjo l'a été et nous le faisons avec beaucoup de joie, nous le faisons avec notre cœur et nous bénissons Dieu parce que dans 15 ans en gros, témoignage maman Eliane, témoignage alors témoignage na on a été dans bande de la côté nini. Donc c'est un peu ça, des activités OESA en cours mais déjà la première semaine en mois de juin, Torozana Lubumbashi juste pour 4 jours et Torozonga pour maintenant pour préparer nous ça là le 18 na le 20 et na bande comme na le 25 plutôt et na bande comme bazo taba Canada bazo taba Brazzaville bazo taba Poto pour la 15e anniversaire de la mano Didio Balobi tozo ya ko saluer l'œuvre que le Seigneur a bâtie na katia la mano Didio et nous venons parce que toza ba témoignage vivant ya musala o. Maman le royebi qui est concert on a le 8 mars na rataki yango le 8 mars parce que ngana zwaka billet pour le 10 mars. Tant que nous avons le concert le 8, nous avons le 10 mars, nous avons le 18 juin, le 25 juin. Le 18 juin, nous avons la province de France, Lyon. Le 25 juin, nous avons un mariage à Lyon. Ce qui fait que nous avons en septembre, pour nous en septembre. En tout cas, si Dieu le veut, tu es bien noté, nous avons ce qui septembre, il permettra peut-être que l'activité Maurice, je crois que tu annonceras toujours Bourouilleba. Mais pour le moment, nous allons avoir l'activité au mois de juin. Nous avons toujours Salanion pour la gloire de Dieu. Donc je pense que on a une image parce que tout le monde quand même dans internet la paix. Maman alors pour tout ce qui ça bando banda dans le bananza macho no mukilité parce que tant on zamba chakina mukile sengo zekinde ya papa na bino na mama ya bino po bota ki mwana banda yo bandi vina yo nzamba peso libala apeso mabota apeso bozwi boede asalelanga nyoso opesanga kimia o opesanga pema mongongo akoyemba o Yesu nangaye Yesu kitoko moninga malamu 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 Yesu oya tango nyoso motema nanga lelo mosusu azate lokola yo likonzi na moto mosusu azate lokola yo papa na bana elikia na ngai esengo na ngai makoki na ngai elikia na ngai bozwi na ngai ndio donc réponse en wana ce que tu as bwana bato ba otala biso mot de la fin pour aller le pour prochainement si nous va permettre na rolukansu mama alors pour ne bato ba roloba luka ili susa solo likito ko pesi conseil na rolukansu mama alors mbongo pour na koka bwana bande bata biso lo bina ba onene problème exact maman Eliane il suffit seulement to bengana ne to bengana ki à moins que temps ils a la disponibilité ils a la
Oui, c'est peut-être que maman Eliane n'a dispoté parce que peut-être n'a un voyage, peut-être tout ça. Mais ceux qui sont dispo, tout ça là pour la gloire en Zam. À moins que le Saint-Esprit me dise, ne parle pas. On a tout forcé, on a mopanga. On a ta oyena, a to oyena mopango côté. Au moins il était que na kimia nyonso parce que na yoki ata empêchement mon côté. Voilà. Amen. Na yambi yango donc tout ça là mal tout ça ba instrument na maboko ya Nzambe. S'il nous dit de parler, je pense que mutu moko vous allez édifier. Neti lelo mutu moko vous allez édifier. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. Nzamba za lokumu na tombeli ope musala malamu. Musala oza nango le 18 na Lyon, ba na biso baza pe kuna le 25. Ba fiole na biso baza kuna. En tout cas bazara pe bato ba activité belé, ba événement belé, service traiteur yangwana. Naza pe na ba petite sœur kuna na France, Nzambe a battu la bango a bomba bango na ba événement pour contacter maman Eliane, c'est la famille. Donc bande konanga nyonso bazara na poto presque na confier à bango bana wana parce que baza na famille te kuna ya ebele tout ça donc famille kaka yango wana ba belle famille na bango baza kuna bakoma ba famille de moi mukie bandeko baza kuna église tout ça donc na pamboli Nzambe na pesi bandeko nyonso balandi biso mbote surtout église na biso ya Melun. Papa soeur Caleb Claude Lumbu maman mami pesi bango mbote Nzambe abatela biso. Je crois que tant on est sans Nzambe nous permettre de monana bana la mano Didi nyonso baza na libanda ya mboka Nzambe abatela bino parce que na yebi que bango nde balanda mingi ba émission sur internet kola abatela bino mitema na bango eza likolo pona ba activité oyo bato zanga tout ça. Mais Nzambe yebi quand est-ce que vous en a liberté à koya. Mais en tout cas soutenez-nous dans vos prières. Maman Eliane, soutenez-nous. Nana le babo et pour na race ya ba élu race ya ba Christou bana na Nzambe satana telemi. Alors bato monde a ténèbres bazo sangana entre bango tolinga te tozomona ba signe tozomona ndenge nini monde a ténèbres eza mobilisé soki mutu moko azana lingomba songolo poto tanga ba kombote. Je vous dis ata soki na mokili bo ba yoka na ate mais tambo ke na ba réunion na bango baza moko. Alors mais bana Nzambe lelo baza en distraction moi moki, c'est-à-dire moi na Nzambe baza facilité otonga moninga ne moi na Nzambe moi na Nzambe baza facilité ko critiquer moninga ne moi na Nzambe au moins na ba internet ba ofinga so landi bien mutu na ofinga kenda église ayoka pe matea. Il n'a même pas le temps à s'agenouiller pour abonder pour Jerry Lewis, abonder pour maman Eliane, abonder pour maman Laure, Aibisa Nzambe, Moussal Nayo, ainsi de suite. Au moins, après Moutane, on entend soit Pambo, man émission, na moko, après moment, na loko, moko, au salato yemba. Donc, et loko, na osenga na bana Nzambe, lelo oyo, nous devons nous battre pour le royaume des cieux, et non pour la futilité, et non pour la bloc à Mokili. Ndenge to salama na mokili toko kanate. Mutarana caractère na personnalité nae. Alors tout le monde a réfléchi ça rendenge moroti. Alors nous devons nous supporter. Nous devons savoir qu'on soit charge à baninga, c'est-à-dire que muto je dois prier pour lui, je dois prier pour elle, surtout que ça n'a pas moment ata une fois ne loko moko sala, je dois prier pour nae. Et puis kobeta alisolote ya mutu soki yo moko vivre en côté soko vivre en go de beta lisolo mais soko vivre en côté ko beta lisolo te. Et puis tu n'es pas obligé au beta lisolo même soko vivre et loko moko ya ndeko na parce que eza soni na kati ya royaume na biso ya bana na Nzambe parce que on se combat entre nous. Donc eza tant au so moni que oyo aza makila na nga ya Yesu, il faut vraiment tout se soutenir. Tous on a besoin de prière na bino po ceux qui bosambeli pour na biso to ndima que makasi obakisa mais na biso pour que to continuer na kati ya busala oyo et surtout dans la vérité. Maman pardon eloko asuka na nina bakisa to komi na temps oyo bien aimé Élie alobaki jusqu'à quand brancherez-vous de deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, tous en angambo éternel. Mais si c'est Baal qui est Dieu, allez derrière Baal. Purgatoire, Isaakate, Baebi Nzambe, Baebi,
le milieu n'existe pas. Nous devons nous positionner. Ce que mwana nzambe, zala mwana nzambe. Ce qui peut aux anangambo à Satana, on ne peut pas être au même moment. Et si ka muto alingio, asala o malam ne si ka muto alinga bomayo. Donc ceux qui muto alinga bomo la question mundu qui je pense que qui m'a pas muto alinga batelayo. Je pense que le colonabiso moko so keza na gauche moko na droite et aussi mbaté faut ma colonio so mi balise les sika moko. Nous devons nous positionner enfants de Dieu parce que le royaume des cieux est salama pour na biso ba Christo. Enfer est salama pour na Satana pour na batute. Mais Satan a travaillé de sorte que abungi samaye le abatu puis batu ba comment ko vivre na kati ya mélange batu ba comment ko vivre na kati ya sangisa pour que kolo na biso azala et glorifié que par le Saint-Esprit moko na moko a simba à combattre le bon combat de la foi afin que to hériter royaume des cieux to lata motole nalingi na kota lola nalingi na mona yeso nzambo ya tango kala kinolelo o kinolelo yo osekwisa bakufi nzambe ya koko Abrahama tolata motole litomba nini nazwa nyonso ya mokili nabungisa molema na ngayo yesu nalingi kosala naza kondima na kolata motole yango ndeza besoin na biso eza objectif na biso na kombo na yesu. Je pense que na sukisi wana en tout cas nzamba za lokumu mama Laure nzamba za lokumu en tout cas mama Laure mbongo na sepeli mingi na bato surtout oyo botala émission na yebi ke bo sepeli parce que mama Laure a sololi vraiment bien na yebi ke boza vraiment édifié ba jeune fille surtout o bobenganga tout le temps que maman Eliane. Alors maman Eliane na yebisaka bino ke na yebaka nyonso tout vu que na yebaka nyonso tout voilà pourquoi na kendaka envers bato pona kosani ba meka kosola na bino ba expérience na bango bango bayebi mama Laure mbongo akotaki na libala na âge 24 ans lelo bambula epusani akomi mama ya bana kala pete oh naza yano ya musika 38 oh oyebi ke mama Laure oyebi ke na sepeli basi ebele balinga loba âge na bango. Toza bato a bato. Je crois que modèle Nabiso était à Rabato Belé. Donc, na côté na Liban na 24 ans. C'est qu'on a 38 ans. Nga siko bina na combien? Naibsa yo? Cette année 45 ans. Que Dieu soit loué. Ozola nanga na sim. Landa kaka. Woki balobi oh mundela bon on ne demande jamais l'âge d'une femme té muta linga ba âge té mingi mais moi ta musu peut-être célibataire peut-être alingo kola té mais so komoni que non âge nanga esimbi nango fo balobaka na bango c'est comme ça qu'on a aussi les cadeaux hein tant on le paye âge mon appelle cadeau payé so le âge to mon appelle cadeau zaté donc na moi makamno baksebi no souté to solina mama Laure boki oya lobi bobenga boyebisanga boposer ba question de bolinga so boposer nga ba question nga na obenga mama Laure na ko transférer ba question na bino ne sauter pas mama Laure nde bokomelanga na Facebook et boye ba question surtout boposer mama Laure na rozwango na ko transférer a kotala ngo puis a ko répondre bino nde kana lobaka nzamba pambola bino que Dieu vous bénisse, God bless you, nzamba nous bénisse ne bana betu bronze. Bye bye.